Aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga. Shalom, shalom, bana nzambe pa ebokutami, eza bongo wa bino la reine Nzinga. Bon, la reine Nzinga ye sou liboso na bino, bien boyebi vraiment que la reine Nzinga ya kapamba te, soki bomoi la reine Nzinga ye seke likambo vraiment ekwei. Bon, ekwei vraiment na banzi bino sou bozo landa, bozo mona ba photo o nazo tela bino, eza ba photo ya frère na biso Mike Kalambai asili ko apike crise na minute ndenge za na hôpital, asa vraiment gravement malade. Na yango pona koyeba ke likambo nini memeli ye bongo pa pike crise pa za bongo toyebi te. Biso ana la reine Nzinga TV to lobaka makambo oyo biso toyebi o toyebi te to lobaka te na minute oyo nanu vraiment tozwi pena information vraiment ya sir vraiment te pourquoi akomeli bongo. Bon ndeka tozoyoka ezalaki ka ba menace ka banayi ko menacer pa serment boye bon que afuta soki ba 2000 quelques euros dollars soki afuti yango te bakobimisa ba video na ye oyo ya motakala waika abimana fille mo bo ndenge toyoki abimana fille mo bo fi yango donc kanga filma ye sikoyo bana siko kolokola ko menacer ke bafuta mbongo soki afuti mbongo te bakopublier ye. Bon selon ndenge toyokeli selon toyokeli yango biso na la reine Nzinga TV tolinga vraiment ke avant koloba likambo toyeba vraiment ke likambo nini o biso tozobimisa na yango kala mingi te bokozwa ba information vraiment ya bien concernant frère na biso Mike Kalambai na ndenge asili kokoma na situation oyo azali na oyo nyonso toyoki soki vraiment eza bongo eza vraiment pasi pena ba pasteur na biso eza pasi pena ba frère na biso eza pasi pena pena ba sai na Nzambe po makambo tozomona ezosala makapa ba sai na Nzambe ba mabe ezokomika kowuta kala nzela wana ezosala biso pasi ba mabe nyonso ezowuta kala nzela ya ba sai na Nzambe. Donc na minute oyo ezopesa pasi na bato bavai na bandako o bazolinga bakende ba église na minute bazomona sonde basala te mingi bakoma kobonda na bandako concernant ka pona makambo oyo na yango vima pona tokende na biso vima mulai te ngai na kobeta sete siko te to kobeta sete soki vraiment tozo information ya bien sima na yango ngai tokozonga lisusu pona to loba o nini to uti kozwa ilika sango nini o ba to uti kozwa concernant frère na biso Mike Kalambai po tokoloba tango susu o tozobimisa eza yango te okoma boye likambo ezalaki boye te ezalaki ndenge mosusu eza vraiment malamu te biso bapesi biso don oyo ya koleka liboso na bino donc bapesi biso ya koleka liboso na bino mpona kopanza sango ya malamu sango oyo ya malamu eza te topanzaka sango oyo ya likambo oyo toyebi te tovandika tobandi koloba biloba eza na ntina moko te ndenge bazobake bakutaki ya kwei bakutaki ya meli bakisi nyonso wana nanu vraiment tozwa information ya bien te na yango bafidèle la reine Nzinga bozalaka branché na TV na bino kala mingi te tokoyoka vraiment eloko nini o esili koleka esika wana eloko nini ekweli frère na biso Kalambai mena yango tosambela mingi mpona ye situation oyo azwi Nzamba sunga ye abatela ye a récupérer comme ça ye moko ayebi vérité nyonso oyo eleki wana ye moko ayebi nyonso ye moko pe akoyeba koexpliquer biso ekozala malamu malgré ba audio ezali malgré ba audio mosusu ebimi pe ebele mais ye moko ndeko likambo ayebi likambo nini oyo eleki wana. Bon pona yango bafidèle à la reine Nzinga TV bozala kaka toujours branché na TV na bino kala mingi te tozozongela bino kala mingi te bokoyoka eloko nini ebombami pa frère na biso Kalambai ba merci aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye
mwasi ya motema pembe maboko pembe. La reine Nzinga mama oyebi kosolola. Balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga.